lobit na kanyelio okende nazala nyonso na maboko nanga mwana bolia nana tout de sorte à prière nyonso oza mwana biso soki na lobi okende okokende musu nazaka kolaka ye na bine okende soki otikanga te okende soki otikanga te okende na saile na filme akenda pe mais dabibi ketan ozo lo baba okaseke non oza muta misala mabe etalinga te ayo kasoko oza muta butu bakanisa bombe bakenange pa ete Et deuxièmement, je m'adresse maintenant à la famille Libota, précisément à Maman Bellevie. Maman Bellevie, aux leader d'opinion. Parce que jusque-là, on s'adressait à Maman Bellevie. Okay. Maman Bellevie, aux leader d'opinion. Je pense qu'il y a un moment où tout ça, même un communiqué dans la chaîne Nayo, par écrit, dans l'obité qu'on a la télévision, dans Internet, bureau. Et ça l'a communiqué, mon signé par Lyon Maman Bellevie, dans lequel aux Sengaba excuse pour un désagrément hier. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous rejoignez. Analyse de Nito Solomon Mouké. Mes sincères condoléances à notre maman Belinda Kandi. Autrement dit, Bellevie Kandi, la patronne à écriture et à Moussouni. La maman de tous, la maman de famille Libota, Nzamba Bombayo, Nzamba Batelayo, a protégé Koleka contre Batumabe, contre Pépignon sur Amanda Molili, Oyo, Ezotambo, la Pepa Malobagnon sur Amabe, O Batona Solo, Kabazo Bimisa Moutou, Lokola Moyi, sur la toile, sur la télé. Nzamba Lola a continué comme ma Bellevie. Yo maman, papa, ndeko mwasi, leki, noko yabana, partout aux Ali, et zalozana Kinshasa, aux Ali partout na Europe, na Asie, na Océanie, partout aux Ali, en tout cas, ba Amérique, ba Canada, kuna. Bandeko ya famille Libota partout, ya ba Zanzibar, ya Wapi, ya Lusaka, en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Yo motunyon so oyo lobike ngai j'aime Madame Bellevie, j'aime le travail de Madame Bellevie, nalingaka musala Madame Bellevie asaila kabiso. Tango zo tia ba membre famille on a ba prière, kobo sanaka ko tiaka mwasi wala te. La femme noire, la femme africaine, moi c'est Maïle Belé. Aza Bitumba, aza lelo victime ya musala na ye. Aza lelo victime ya lipamboli onzamba placé na kati na ye. Nde lelo abimi victime. Nde lelo batebele bakomi ko ya kokana koloba n'importe quoi. Nicolas Bellevie eza po nzamba pamboli ye. Je ne pense pas ceux qui Bellevie azaki na niveau ya ba comédienne. Na ba comédienne oyo bazo sesenga na bango sans label, sans maison de production ba film na limite que ingozala na batumo quelconque bacha eka. Donc ba betaka libanga na manga oyo eza ya côté là. Mais vu quand dit la patronne a sali biso ba film ebele ya kitoko, a sali biso ba film ya malonga oyo ezo ko édifier biso, oyo ezo te ya biso, oyo ezo te ya pena baye oyo nyonso. Bayaka ko finga pe ko silisa lokumu na ina TV, bayaka ko kosela ye makambu sans pour autant aye batali kambu moko na kati ya makambu wana oyo nyonso bango balobaka. Même ata soki makambo zaki ya solo, si sa vie privée et en plus likambu na ina nzambe na ye po esika bukaka mabolongo pona kokwea na sa makula tata obiso solukaka wana mopesi na pe makolo mokili responsable kolo mabele kolo likolo kolo mupepe kolo mai kolo mabele nzamba lola oyo apesaka biso opportunité ya koniata mabele. Bandeko vraiment bomonaki to sali ba émission to sali to ye to siliki makasi, ce n'était pas pour rien. Donc il n'est pas été zonge pas Bellevie quand dit la patronne motema ya batu ya papa notre papou
Notre papa, un Américain perdu au Congo. Mobali ya mwindu. Abali mwasine ya mwindu ya bois noir. Basali couple na bango ya bata ba choco ba pesa choco frappant. Ba pesa couleur à Nesquik. Donc il faut qu'on respecte un minimum de respect pour la couple wana. Belvique on dit la patronne a fingami mingi. Soit disant bato ba kolobaka, bato na soloka, bato na biloba loba, bato na doba dongolo miso, bato ya motema mabe, bato oyo vie ebeta bango nzadi, bato oyo kobonga ekima bango musika bazalaka même pas continent moko na kobonga, bazwa ba opportunité na vie bayeba ko saisir yango te. Bandeko lelo oyo mwana mwasi oyo tozobenga na kombo ya la patrona asana mayele ebele atalaki alobi ngai na koli na vie ya pasi. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, mais na mayele o nzamba pesi ngai belle vie. Soki maluisa akelelaki liputa kolata dans le passé, ngai belle vie na kokelela liputa te. Il y a premièrement qui si a belle vie munene eza la parole de Dieu. Kondima koliko nzambe, kolinga ko vivre na se ya makolo ankolo, kolinga ko vivre na maîtrise otiki nzambe aloba na place na yo, otiki nzambe agir, otiki nzambe azwa décision nyonso na bomoi na yo, yo zala pamba liboso nzambe. Secret belle vie munene yango na ya réussite, humilité, mwana mwasi na yebi komikitisa. Ayebi vraiment kotia mutu nyonso na place na ye, pe ayeba ki deuxième secret ya belle vie ezalaki alobi biso bana oyo tobotami na tokuti bomengo te, il faut bunda pozwa. Objectif na biso liboso ezalaka soto toyebi nzambe. Ya mibale ezalaka fona tanga classe, parce que na classe nanga nde mutu ekosala nga ki nazala mutu. Faut yeba eloko nini ngo sala. Malgré otanga classe na souffrance, molingi eloko ozosala. Lobi il fait fouta. Dans le bongo pour la nipo jalousie et botami makasi et boti misisa et boti bakoko et boti bantekolo na motema ya mwana mwasi babengi na kombo ya Gabriel. Jalousie et botami na motema ya mwana mwasi babengi na kombo ya Sila. Jalousie et boti ba branche et boti misisa et boti ba branche. Donc eke mabe. Ya liboso to banda na bino na émission oyo Gabriel asali na Aisha Okoko. Gabriel aza mutu ya kolobaki ebele ba beta nanga tembe, ebele ba chaki tembe bakota na nzela nanga na suki sa bango na bayi ba olekana balekana. Yo mutu oyo ozali lingala ezaka nango kaka boye lingala dans le bayo. Je dis toi la personne qui aime Madame Belleville, qui considère Madame Belleville comme ta star. Tu considères Madame Belleville comme ta sœur. On a besoin de vos prières. Ton l'habité que tu as Gabriel T. Mais qui qui a Gabriel Ndé. Ata poussière nango. Et Simba Belleville quand il a patron à ti. To banga Gabriel T parce que Bible est le balabiso. To koki ko banga molili nde ko banga biso. Ténèbres koza na nguya te likola bomo na biso. À part bakanda, à part kosilika bordure nini réencadrage, to abatu oyo to ndimila nzambe. Gabriel, laisse-moi te dire que soki ozandoki oboma Suzy Bantu, oboma Diana Makila pour la abandonner kobima soki soi-disant abandonner kobima na mwana na yo nde yango yo zaki na ba prière, tes prières, tu n'appelles pas ça la prière. Quel genre de prière que tu peux prier pour ôter la vie d'une personne? Laisse-moi, tu es une sorcière de bas étage, Gabriel. Tu es une sorcière de bas étage. Je pèse bien mes mots. Et dans ta sorcellerie là, ma sorue,
ça va commencer à te détruire ton corps. Ça a toujours été comme toujours, ton corps, ça va se fondre. Un jour, on va se réveiller un bon matin, bien un bon soir, comme ça on nous informe que ton corps là a décomposé. Donc ça demande maintenant de prendre des sachets de poubelles pour t'emballer, pour aller te jeter, je ne sais pas où. Gabriel, avec ta sorcellerie là de bas étage, tu ne verras pas Belle-Vie. Belle-Vie ne mourra pas parce que toi tu es une sorcière, parce que toi tu es là pour manger tes collègues ou bien pour mettre fin aux vies de gens. Et la vie, laisse-moi te dire que la vie de Belle-Vie ne s'arrêtera pas seulement pour que toi là tu es une sorcière de bas étage. On va t'affronter jusqu'à toi, Gabriel. Jusqu'à Belle-Vie va t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure. Demeure nyangite, demeure ou demeure place yo que nous siki la toki nous tika mikuwa na yo na suki na minuno et ko tika la tombe na libulu na yo. Ta sorcellerie là de bas étage là, tu vas pas avoir Belle-Vie. Même pas pour une minute, une seconde, je sais pas moi. Gabriel, on sait tous que tu es une sorcière. Mais comment on a Belle-Vie? Problème de Yangowana. Premièrement, on a ma tribu de Tobotami. Moi, je suis de Luba et puis Belle-Vie a ça mon Congo, ça mon mbata. Yo Gabriel, yo kanti ki ndoki ya ba mongo eleki ya ba mbata. Yo yebi ba mbata yo. Yo yebi mumbata. O yebi mumbata, je te demande. Sikoyo, yo za mongo. Tu as détruit ta vie avec l'impudicité des bas étages. Tu as fini de vendre ton corps à moins cher, à bas prix. Et tu as détruit ta vie comme tu es là avec ta sorcellerie de bas étages. Et tu viens aujourd'hui pour dire que tu vas ôter la vie de Madame Belle-Vie. Non, 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 tu n'as pas honte. Rectificatif. Na kombo na Yesu Christ, le responsable à Kolo Mokili. Au nom de toute la famille Libota, tous les chrétiens et chrétiennes de la famille Libota, to beleli makila Yesu likolo ya Belle-Vie. Moto amolimo mon santo et tumba yo Gabriel. Et tumba misala na yo et tumba bakoli tu non so travail kana bango na kati ba comédien. Misala mabe na yo boma kabatoko boma Belle-Vie. Gabriel, Belle-Vie ko kunda yo. Ako sombelo cercueil kanga data lelo po bembe ba makabo ele kalate na sima. Tu comprends mémé Gabriel? Gabriel, Belle-Vie mutatinda kaote. Ok ne kopakola ambi. Ok ne kopakola Venise de Milo. Ok ne kopakola Mekako. Ok ne kopakola savon Mililo. Ok ne kopakola je sais pas moi. Ok ne kopakola ma movate ma dermogel. Po tumba nzoto ne koma lokola Thomson ba tchena ki na motalaka ba ko babola. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mémé Gabriel. Aujourd'hui qu'on vend un peu publiquement, tu te payes les leaks. Il y a qu'on fout la mbanga non monokono oyole la kafufu olobake bao ba chano tembe ba kufa ba kenda batika mokili oyo. Soki bango baka ba bele pete. Belle-Vie aza mwana suka oya kanga ki libuma mama na ye. Belle-Vie aza mwana nzambe. Belle-Vie betaka mabolongo asalaka ba gene. Belle-Vie asalaka bolamu. Bolamu na kende kotika biloko na bofelina. Bolamu na futela bana bitike ba minerval. Bolamu na ba biso otolia bonga Belle-Vie. Nzamba kopesa o raison te posa pe na raison te Gabriel. Oza na raison te pe kotika na raison. C'est toi qui mourras. C'est toi qui vas mourir. Et bien, il va t'enterrer, va t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure. En plus, bien te conscientiser dans mon thème, madame, moi, ça, quand on y a matin, on kitoko. Ticket de liwa, oyozo kana kobo ma Belle-Vie, yondo kufa Gabriel. Gabriel ma belle fungwa mana sama kolona yo zinda.
Nzambe soka kwisa Goliath Gabriel yo za nani po kweya te na vie ya Belleville. Toyeba ki te ke yo nozaka Goliath ya vie ya Belleville lo kwa to yebi to bengi nzamba lo la responsable ya mokili ya se. Mokili ya likolo pe lo kola mabele. Gabriel lobo nyataka mabele o nzamba kela te. Lobo melaka mayo nzambe alola kela te. Yo luka Belleville ko lobo lia mbongo ya Belleville te. Lobo lelela Belleville nzala te na mokili Belleville aeda o te na vie. Kende na kindoki benga komba Belleville. Belleville ndima oboma ye. Mais soki yo lia mbongo ya Belleville. Soki mbongo ya Belleville so tambola yo na kati ya makila na kati ya misopo na yo. Okosuka Gabriel. Soki bando bandako luka batu na kindoki nano suka te okoyeba ke ezana batu musu bakotaka na banzela na bango te batu lokola ba Belleville oyo bato ba sacrifier ba vie na bango a sacrifier vie na ye likolo batu mususu aosala musala ya pasi musala théâtre sala théâtre okoka ngo te eza pete yo lakisa ngai maison de produisaka banani théâtre sala kokota ngo wapi na ye ko expliquer que kindokino eza mukie so na yo tel so eza na rivière moko te o ezolongwa na luozi o ezolongwa na mboka bambata eya kosangana ni na rivière ya Chwapa ni na fleuve eza te ozoyoka soki totali na nini na totue carte ya Congo na se tozomona place mboka na bino ya bamongo soki bwende soki pozaka mochua ya bokungu ikela na yebi te famille boto aza muta bokungu alimbisanga na lobi mabete Gabriel soki yo banda kindokino na monde ya théâtre olia bato olia oboma susi bantu soki ndenge yo boma susi bantu famille ya susi bantu batika yo bazala bango pete susi bato azaki ne pete oboma yo koboma Belleville te kindoki na yo bosangisi na Thérèse na Sila apesa yo badeko na ye olia Thérèse ya apesa yo Sabrina olamba ya musaka yo po pesa ye Gaëtan alamba ya musaka to alamba ya kokalinga na pondu ezanga mungu alokwa Thérèse ya muluba yo po pese Gaëtan alamba ye na mikungu na musaka oyokinga Gabriel kindoki na yo mondenge komisio zoba komi kolata pampers vesi ya masuba etoboka yo okoma kotambola na solo ya masuba ya kuja jete yo Gabriel oza mutu masuba ezo traverso na mipende lokwa fleuve Nil yo pena nde masuba no pene koma kotango lokola fleuve Nil penza yo Gabriel motema mabe yo lati eza po barein poli yo bevi muta poli so barein te tango bande kokende kobaka bibaka baka na Jessica po kindumbo bande kokende kosala yo pe mosusu vendeuse de viande na Kabinda na Luanda na Wambo je sais pas où na Luanda na Angola nyonso bande kokende kotambola ozokende kosala kindumba na yo partout et tu mettais n'importe quoi dans ton sexe là pour que ozwaka ba client belé lelo tu as oublié yango eke ko tobolo l'ambition parce que ba résoudre problème coup depuis vesi et toboka yo ko supporter ko suko bomba masuba te okoma kolata couche à jeter na ebité na ba journaliste on ba na nini na émission na ndenge pampers wana etonda kona masuba surtout kutu soko zo yeba ndenge ko salela ngoto sala na ba eau de colonne ba nini nazomona kaka ndenge ozolumba solo moko boyi kaka pampers ndenge ezala so ezwi masuba epesa solo moko boyi meme ata na bana nga kutu so naza na mwana bebe na kowumisa ye na pampers te soki asubi 2 fois 3 fois puis je jette papa na ye azali na obomba mwana nga na masuba ntango molai te mpo pampers ewumisa epesa solo moko boyi ozotanga masuba kote moko yo moko oza na problème ya pema bare nyonso eza ya kotoboka
bareno soso ya kobeba bareno ekomi lokola babenga ngo nini lokola nini oyo saucisse eutaka Bukavu wana sikoyo batumbi yango na mutala kala moto makala yo sikoyo olokende koluka nzambe yo ya kozwa pasi na ona mabe na ona kindoki na olingo ya koplace neti Bellevue asali yo nini motema mabe kindoki kozanga na pasi soki elekeli mutu na vitala ndenge ekomisa mutu bilobaloba na kindoki nayebisi yo Gabriel likita na yo Sila na yo Teresia na yo yo Gabriel bino misato na kindoki na bino elongo na bakoliti na bino bomona Bellevue te esika Bellevue abombama na makila Yesu Bellevue asokwama na makila Yesu osopa na ekulusu Gabriel yo komona Bellevue te kende koluka bato na famille na yo baboto na bayaya na yo baza misu ya maboko midele lokola yo boko kende koluka bango lia bana no mibale mwana moko oyo telenganisa na poto komisa kizengi oyo kata soni tozo lekse na TV bosa de video aloba de makambo mususu sans inverse aloba makambo sans inverse so ngana zaki yo na ngana yo ka soni po soi disant ngo mibenga ka star munene obota mwana kiwelewele ale ozo lekse pe na émission wana vertige po utaki Afrique oye poto yo Gabriel yo kati biso to banga kindoki na okokufa Bellevue akokunda yo na lobi yango bandeko bomona makambo eza pamba te Gabriel asala émission pona koloba ke yenda boma suzi bantu andima Gabriel asala émission andima ke aboma Diana Makila lelo Diana tiki bana na ye yo kanisi yo pena ndongo sabon yo leki nzambe na makasi donko mokili ezo tourner autour de toi te Gabriel d'ailleurs yo za mutu moko to soki nzambe azotala azo regretter ta na ye oya leki saka pona kosala mutu lokola yo na motema mabele na kindoki na opona Sila olobi bien ke oya kokotela Sila po Sila za ye moko azana mutu ya kokotela eti eza problème te Bellevue azana bato ebele Bellevue azangi bato te Bellevue azangi bato te lobi nga nazelaki yo na réunion na faka koya en tout cas nabongisa mbata na nga fo na beto na matama wana oyo eza oyo lokola moto aliaka mungu wa mingi matama lokola malemba mesure ya 5000 yo Gabriel nazelaki yo pene pa major na nga na tuto pena mbata moko ata ya misu po kando oyo ozopesa ngai na nga na tuto lope ya mbata oa demo mo ya salite lelo yo Gabriel yo za ndoki pourquoi nga nakangi yo ndoki po yo moko lobi yango na émission ya Isho Koko ke yo bomaka bakomedi oyo bakufa oyo bakota na nzela na yo falaki babango lokola babangaki yo te epuis yo sala nini obowa bango rectificatif yo ndo za ndoki yo ndo boma bato moboma Bellevue te sikoyo ekomi ndenge nini yo ya kokanga Bellevue ndoki ke Bellevue abomi par Richard na famille ya Bellevue azangi bato aboma oya koloba oloba nini par Richard abando tourner na Bellart te mazalaki engagé azozwa salaire yebisa ngai ntango abande kotourne susu na Bellart production te yo na Sila bopesaki Richard ni moto akufi babengi mère et pas moi c'est Richard to pas ma famille na ye babengi mère tant susu na bi mère bo comprendre te babengi la patrona to babengi la patrona ye boche ye wapi ote to chena sana bakomi na sana pona okende koke batala eta ya mutu azali po ba changer morgue il a fallu que le col a salaki 3 jours na ndaku tozoyeba te akufelaki premier jour akufi deuxième jour ou bien ndenge nini basengi nanu est-ce que bino boyebi nanu ke
combien au Bellevue a dépensé qui joue Rwanda. Ce que Zaka salango pour la matalana nga salango te. Ce que pas Zaka tala ketan ce qui na sali boye ba ko finga nga ba ko salanga boye. Alinga salango te. A salango po muto atindi yete. A salango po banga sila te po zo banga yon doki oyo sorcière de bas étage au Gabriel Ote doki oyo. Moi je suis là taka pamper sur oyo ma soube zo ko traverser na mi pende wana eza lokola mi pende ekoma ye lokola bangomba ebota ba érosion asali yango mpo na bino te asali yango mpo bawuti na pa Richard bawuti na ye musika bayebani na ye ata bamisusu bakomi kotombola mapeka lelo ke o ayebaki Richard mpo na mutu boye nde atiaki apesaki mosala yango wana nono esali mpe likambo te eza mpe na problème mpe te bato mpe bayebana kaka et après là koyebana bango Bella Production ebotamaka te ebotami Bellevue TV ebotamaka te ebotami un américain perdu au Congo ayaka te na vie ya mama abiso aye na vie ya mama abiso la patrona mais maintenant la patrona tali bo alobi ta nakoki koabandone ndeko na nga oyo te touti nde musika na souffrance yaka tosala mosala lelo ti pa Richard akufi atiki filme oyo ya tourné na Bella Production atiki empreinte na ye asuka na Bella Production pour vous montrer que papa Richard azali produit nga nalobi yango na nko na ndambo ya kanai nalobi ke papa Richard akufi na honneur na ye nyonso pe akufeli na kati ya famille Libota. Papa Richard a sa famille Libota, mais c'est un comédien. Biso topeki si mutute aya kolela pa Richard étant que comédien. Mais notre problème c'est quoi? Où est Nangui da faire montrer bino là où vient le problème où to komi maintenant kozala na koche la batumsusu minde loto limite éviter de blabla parce que biso famille Libota oh toza pétété si peut-être tozonga sima c'est pour notre mamou Belinda c'est pour notre mamou Bellevue Kandi pour le week-end nalingi boete nalingi po asala pe muta makelele te asala pe muta bitumba te asala lingara kimia place ya asala lingara pe alinga batu ba olia ba omela ba osepela ba oseka c'est ça Bellevue Kandi alongoli théâtre na passe alongoli bandeko na ye na mbota likasu na bandelango bele ba yebaka ba comédie batanzala batalokoso melelo oyo Bellevue Kandi asali ki apesa mutu mona caché à filmer mutu azu caché à filmer azwa pena moyen ya luka peta moi studio mo ba vivre so sali 3 films et pas Bellevue sali projet à vie sali projet à vie sali les lob artistes belé ba komi soukal po Bellevue au benga ba ya tourner et comme azo sa camparete artiste a mona place intérêt neza place oya zwimbongo mwasi na kosoma mwa kabelo ba futi pendaku a futeli pendaku akitoko nde noko décor a futela ndaku de penda la limité o stali penda ndako kumisi da lobi tende onanga mobali penda théâtre et futiye nde pe afali alobake to laisse musique te musique et laisse o tali penda ba vie ba noko décor o tali penda ba vie ba noko mususu o tali pe lobi ke oui en tout cas pe ba ndeko nanga théâtre et les on laisse la biso ba ndeko na biso. Mais motema mabe oyo bino boye kozwa envers mwana mwasi oyo asali nini kofingama nyonso Bellevue azofingama eza pona nini pe asali nini po amérité kofingama ya modèle oyo on se plaint pas biso to amatete soto bi pendake to bi pendake mamu Bellevue Kandi alobi pendake abeta biso kara akipene biso tatika biso to sala pena to lakisa batata na biso bokoka te namoni bato bino bokolekisa liboso te baza te bokumisa nzambe po
liloba nzambe se kota na kati na biso. En plus tokutani na toye ko soutenir mutu moko alingi na e calme. To boy to créer ba problème aboya kake moko akwe na likambu e couper sa pasi na famille passionnée ko zongi la soupe kai. Yango aboyaka pepo asa mutu ya kimia alinga kimia. Mais bino nyonso neti pasteur wala ce pasteur ce qui unité ce qui comme unité ce qui dose unique ce qui unique ce qui pasteur unique ce qui dose unique j'ai kananini nous c'est até. Pasteur, c'est vrai que tu es vraiment le pasteur. Tu es pendant un homme de Dieu. C'est vrai que toi tu te mets debout devant les fidèles de l'Éternel pour le prêcher la parole de Dieu. Tu es sûr. Moi, si je savais même l'église que tu peux nous conduire, j'allais venir à ton église le dimanche. Je vais attendre seulement que le moment qu'on va t'appeler pour prêcher la parole de Dieu. Et moi aussi, je passe devant pour t'acquiser chez tes fidèles à l'église. Yo pasteur, ce qui unique, ce qui dose, ce qui cananini. Qui est bana yo papa? Wa pasteur ti. Ba memi sonde mukumba ki pasteur na ba rôle. Ne kombo le lata yo. Pondenga na yebi penda Jean-Paul Mayata oyo nga na yebi à cause de la foi akoki ko se comporter lokola yote. Tu n'es pas un homme de Dieu. Ndenge na yebeli pasteur Herbie akoki ko se comporter lokola yote. Donc okoki yo ce qui ne continue osa n'importe quoi moko je sais pas moi. En tout cas, bon limbi sanga pona ba terme na ko employer pour cet homme. O azo fingi sa kombo ya nzambe. Yo pasteur ce qui unique, ce qui dose unique skana nini yo pasteur oyo. Pardon nini oyo zo tinda belvi. Ake ne ko senga. Pe azo senga pardon o epa ya nani. Pe parce que toi t'es qui toi pour ya ko condamner belvi lo bana belvi ke ake ne ko senga pardon pe azo senga pardon epa ya nani pas nzambe. Elle a offensé qui? Asala kamatala na te. Belvi asala ka émission te. Belvi ayeb asala interview kuta ki makango. Siko azala na malobaka ya ko tourner théâtre. Na ko solola na ba oyo ye. Asala na ta ko résoudre makambo ya ko calculer mutu te pasteur oyo. Pasteur oyo cuidado silama. Kieba na yo soko sa na poso mata miniature pour ba film ba chaka yo kuna ba film ba tourner oya salté ba kuna na stata Babylona wana. Ce qui ba chaka yo yeba na katoliko yeba na sima belvi. O yeba na ndinga mabe. Okoyeba na ndinga mabenga na koluka yo na komatsa mwasi na obana na komatsa bango miniature. Oyokinga na komatsa bango miniature. Okoti na terrain moko mabe. Ce qui batindi yo pe ya koloba, on dirait que yonde soko yo koloba. O moni maloba no soko koloba la. Eza lokwa makelele ya ngungi na mato ya elephant. Yo pasteur ce qui unique, ce qui unique. Cuidado você. Cuidado, totifizar. Cuidado, totavizar. Cuidado, pasteur, ce qui dose unique. Kende ko sala ki dose unique, donc on n'est pas si là. Ko sakala na belle vite azamu ninga na yote. Oyokinga sakala na sila obo sala kana bisano matalala esika moko. Qui est ballon osa n'importe quoi yo. Wabi loba loba moi bala kosa bilobela poeta. Moi bala kosa bilobela poeta bilobela nini yo jo ko loba la batu. Ah osa nani parce que t'es qui toi. Hein? Osa nani. Bolobi mingelo eleki. Ekoki. Boyoki. Mutapeki si mutaya matanga te. Il faut qu'on se le dise. Tout le la vérité. Si là asunga batute mbondo abanda kolobela ye mbondo ye wana kuna akota ndaku ki defwa ekota ndaku mbondo ndenga za bongo akoma la source intéressable na sima azotanga na mai neza nezo sala inondation kota avandaka ndaku noso inondé na mai pona ki defwa si la assisté ata na mbumakisi te ozoyoka boya bolinga bosala kwa loyenge mo bebe te jamais mo meka kuti asanguti mana loti lobi mbondo afinga belvi makasi Nicolas sila me va sala mbondo ndetili
Mbondo aza collègue ya Belleville na Maboke na théâtre. Comment qui na niveau donc comment na niveau à Télés. A comment na niveau à Gabi. Tala niveau. Et ama ouais. Eza mawa. Eza mawa komona lolenge oyo bato yo fa ba sala fierté. Ya nini. Mutu loko a Gabi. Gabi ndenga zabongo. Kasha film mutakala oyo azwa. Gabi penda na zotuna film munene boye. Kasha film pe yo penda tableau makasi penda tableau phare. Tableau penda oyo babengaka soki nini na bosani. Tableau penda ya munene ya makasi na film wana. Tableau na yo osimbi tono. Siko na tuni caché ya film mutakala wana osala na nini. Eze lo mobe ya soni oyo bimisaki o dévoiler biso misala na yo salaka donc nous teka banzoto na kabinda bandini. Ozaki mutu moko mbongo wana ifake salika mamalonga. Loko esalika mamalonga tatuko za maudite. Gabriel oza maudite na kindokino soko zaka reine butu. En tout cas, Belleville a reine à lumière ya bonjambe. Okokoka Belleville te. Makabuno solobi na barango. Makabuno solobi pona bela na barango ekokoma te. Okozo accès nanu wapi. Yoza mu ce qui peut oza pe mongo. Belleville za mumbata za mu Congo. Azana luozi. Okokoka te yozo sakana bambata okozwa courant électrique okokufela na scène yo Belleville kokunda yo Gabriel motema mabena ona kindokino yango moni ba rein e baby yo komi kotanga masubo ozolata bakusha jeté ozoyoka tikela biso motema mabena yo envers Belleville tozala tina nango te pe kosala Belleville loko te soki yo kitsa mitwa batu Belleville kokitsa yo kokitsa mutwa Belleville te Belleville kokunda yo ko rendre hommage jusqu'à ta dernière demeure na yebisi yo soki yo mekaka na batu awe pa Belleville osuki Belleville za mtsengu kudi bende mtsengu kudi bende le de pine à trait eza na posa kuado te eza na posa kuado te pine à trait gentil tsengu kudi bende pine à trait gentil eza kapeli bende okokate tika ete tangu nyonso bandoko sala ba récitation ba prière no ya bondoki oyo tindela ba flèche a monde molili moto na nzambe moto na yawe nzambe na bibele et localiser yo Gabriel esika so kozala poudre d'escompete bete la yo Gabriel oyebaka ya solo oyebaka Belleville asambelaka nzambe aza na bomoi mokeli na mabelo moni makambo yo luka place okende kolakela Belleville pa kufa wana luka mukili na yo luka planète na yo en dehors a mukili nzamba kila en dehors a mabela nzambe en dehors ya espace nzamba en dehors a mapata nkolo créer mokili no soki yo ko sakela Belleville kana mabele o nzamba kila mabele ya Kinshasa nazo pesa o mitindo nyonso obe Gabriel koluka kosala likola mabele pona Belleville moto nzambe mabele osanza yango esalama te ekoma te ezongela e retour à l'expéditeur mabe nyonso ozokolukela Belleville esimba yo Gabriel esimba yo Sila esimba yo Vincent Twilizi esimba yo Telesi esimba libota ndo bobimba na bakuku na bino nyonso bandoki bozika na moto Gabriel Belleville omoni ekanda za bongo kana mwindu na ye na taine wana na koloba ne malembe nzamba yebi na kombo na ye yo lokwa nzamba yebi to omoni mosali mabe lokolo sali bato bango bakufi bakeiti me tumbu nini yo tikali nango bango bakufi batikali kolata pampers masube etanga baona bilamba te me yo masube etango na bilamba démarche malonge zate tale tumbu nzamba pesi yo siko olinga pesu nini po nzamba sa pinir yo a commission na suka
Gabriel, au combien de temps 60 t on l'a ti couche à jeter. Au combien de 60 t vessier qu'on supportait ma souma tête tobo qui est comme qui yungulu. Barre baby. Tu te rends pas compte que au tika mabe koki au sali mabe mingi 50 me molimbi kende ko sala repentance. Va demander pardon en Dieu. Luko kende rabimat. Ngala za mwana na sabeli na bima na ebe kabela bima. Kende kota na nini na bureau à chef de paroisse abenga musma sakoli abenga pasteur abenga basali nyonso soki po kende et pas moi l'apôtre Boli comment qu'on diriger l'église abima na sayo kende c'est le moment parce que okopola na no kati mutema te okopola na no kati mutema te muto akosote eze tumbu yo bombi bango bakeye bongo yo kasi souffrance aux hommes, makole vibo dans les vides, on a zema boutou. On a zema boutou. Chose grave quand on a Gabriel a zoka ki choko te, Gabriel il choko e ke zongi. Nzamba peso e tumbo makasi. O koki sata 60 ans te. O komi sata 55 ans te, Gabriel. Tu es encore là. O talasko ba malade ya somo oyo zwi na nzoto. Ezali e tumbu kolo apesi yo. Luka nzambe so luki nzambe te okokufa kasi kokufa na yo bembe na yo okopola bibemba baninga bachango bato yo boma bibembe na mo bachana ba frigo bacha bango na bakasa na montoire bazuita ya kosala pe kobongisa animation na bango pi kobongisa ba programme tout bakundi bango avec honneur mais yo bembe ne ko bando tanga mai parce que okopola posa motema mabe nzamba ko peso etumbu yo ba kozwa tata ko exposer corps note ba lection mbangu lokwa mwana prématuré posa motema mabe nzamba ko peso etumbu tina liwana ekozala liwana ekozala ya soni okopola etumbu nzambe yango na pesi yo okomi kotambo na moya Kishasa osomba ba vaseline ebele somba ba tibo na ba chaka anti briller wana po pakola po modèle pampex etumbaka ha okozanga démarche ko tambola okozanga moya ko lala obanda ozanga moya ko vanda na kiti et puis obanda kaka kozala ya position ko lala moto na solo ka mutami sala mabe Gabriel okosuka mabe yo okosuka ndoki kindoki ndongo tatoli yango na mokili bwesili pouvoir esili pouvoir lokola yo bomaka bato osili pouvoir na kindoki na ona sila na kindoki na Teresia ndebo sangisa kindoki na yo na Teresia boboma susi pantu bokabola musuni bolia osalela eti na théâtre obomisa mwana mwasi ya bato na pema na kindoki no kenda kokanga so kindoki na soki na ndenge ni okenda kokanga ye oza demo momoka ba okomona belvite na ebisio okomona ye te na kombo na Yesu moto nzambe localiser etumba yo na biloko na nyonso na makambo nyonso salelaka mpona koboma bato etumba yo détruire yo nzambe afungola mabele na sa makolo na yo Gabriel ozinda. Merci beaucoup la famille. J'espère que vous avez aimé pour nous analyse, la réponse sur laquelle répondre Gabriel Oyo. Merci beaucoup. Botika la malamu. Nzamba bate la bino. Bobo Sanakocha, Madame Bellevie, na ba prière te. To bon de la pour na Bellevie. Nzamba bomba kaya bate la kaye. Abate la ya protéger ye. Ata na matanga wana ndenga unyata makolo. Protection na nkolo ezala likolo na ye. Lipata na nkembo zipa ye. Makila na Yesu Christo zipa Bellevie. Mutu ata lancé flèche na ye ni na moi ni na butu esimba ete mona ete bange na nkolo armée céleste qui te jinga Bellevie mutu nyonso akomeka retour ezongela ye na kombo na Yesu Masia. Bye bye, nalingi bino mingi, bisous, c'était votre maman Kulutu, petit bout de Bellevie, je vous aime beaucoup, bye.